Batata ba maman bandiku. Naza urubana ba Congolais nyonso tout. Oy bazali partout dans le monde entier. Bouya ba déjà, j'ai fait un service. Oy abiso turubaki. Bana ya Dubai. Bana ya Dubai. Na yibisa bino. À partir de Dubai, au coup de ça, il y a un coup de awa na kati ya Congo démocratique. Mais mingi, bakanisa rukura, bakwa kubebisa, répétition na biso, ya GFM service. Mais GFM service, il a accepté bango, bakukoka biso te. Awa tuza wapi? Na Kisasa te. Biloko ya uti wapi? Euti Dubai te. Et comme déjà na Kisasa. Bana nyonso tu ya Dubai. Boye bayango. Biso tuzali ndanga marote na bango. J'ai fait un service. L'agence pas comme les autres. Biso koruya. Uti biloko na yo. Biso moko tuzu yango en charge. Yo tango koyaka ka biloko na yo ekomi. Uya ko futa ozu biloko na yo. Okufuti na wa pisa place ya kubunga te. Awa na 13e rue industrielle na coin. J'ai fait un service. Izali wana. Pour sabande kona vino. Biloko c'est ekomi. Biloko yango bino muza mona eza ukita. Au premier conteneur, ya biso j'ai fait un service tout est parti à Dubai pour na bato bazwa na Kisasa. Bandiku na sangi na bino bokoi kotuna esika nini na Dubai tukoi kutia biloko na biso. Ezali kaka na agence assure. Ezali j'ai fait un service. Buta ba numéro na biso ya Dubai yango oyo. Ya WhatsApp. Soku bengi kaka oye utie biloko na yo. J'ai fait un service. Agence de confiance, agence assure, agence pas comme les autres. Bandiku, na ibisi bino, esika mususu te, même ngamoko, na uta Dubai, na yana j'ai fait un service, na conteneur, na komate, na koma. Yango bina boyongala, yango bina boyongala. Merci na balandi nyonso ya tokomi wapi na lobaka toujours eza epenge Fofana. Tokomi wapi eza oabino. Eza magazine abino lele komi na chaîne à télévision to salaka oye sengeli to sala na lali na lamuki na moni congolais moko aye esengeli aloba oyo aza ko vivre na koboya moyena boya ezata eza musala to nzela mona mboka Eliezer asala sentiment ya to komi wapi nde yangoyo na kolakisa bino mutu ango aye vers biso azanani pourquoi mutu amoni lokola asuki Nzambe nda ibaka via mutu. Nzambe nda asala ozala procureur. Nzambe nda asala ozala DG. Mais pourquoi bato baza kolia na kombo na yo? C'est ça. Rôle ya journaliste to mo panzi sango. Ça dit ko bimisa likambo o bato basatandaki nango te. Pe ya kotala Congolais za mutu ya valeur. Congolais za mutu ya lukumu. Mais comment le lokolela ekoteli ba Congolais? Pasi ekoteli ba Congolais. Na bokomo na bino moko eta papa na biso to ndeko na biso nini etindi azala boye to nini etindi aya na tokomi wapi to nini etindi kenga na za ya kotelema papa azala ya kofanda bino moko boko prendre bomoni invité na ngai papa na nga mbote merci mama merci na yiko yeba kombo na yo kombo na ngai Innocent Mabanga Mboda Congolais de père. Nazali Congolais de père et de mère. Ta province. Nazali monta province ya Équateur, ya Bumba. Na bana Bumba nyonso bazolanda ngai, na yebike na yakuna, na ya na Bumba, na ya na Lisala, na komati na Bokutu na mona Angenga. Na yambi lelo mwana ya Bumba. Mwana ya excellence liao. Papa, eloko nini ememio na tokomi wapi? Papa, eloko ememinga awa, ozomona ngane nazali bo na beleki. Na sali 10 ans sikawa na beleki parce banaki nga na le 23 avril 2011. Alors tant na beli, na salaki 20 jours na koma. Ba ici papa ke mwana na yo abeli. Papa pe akomi mokolo. Bon, ako déplacer wapi na Kisangani po aya uzwanga na Bumba na Kinshasa ezalaki passe. Nzela pesa tu. La nzela ezate abundi te aye kokoma. Tango aye kokoma zwinga na zolo bater na zo mouvement moko te afandi pe na bani koloba na présence na ye. Nde ye aye ko poser nga problème abi bo sika yo aussi au lobby, problème ezali na luka moyen na zonga sena sa musala. Alors,
sika likambo na mbongo na nga yo po saka na contribution mbongo na nga ezali ndenge nini nga lobi problème na mbongo no ti lelo zwa te abi na zwa te na zwi telefone na bengi ba collègue oyo toza na contribution nabi tana bureau paye na listing boyo botala kombo ya papa kitoko ya nsele soki ezali wana bakei après 5 minutes barapele nga bino kitoko ya nsele kombo ezali nga bibo malamu tokotala na ke na direction ya ressources humaines na tuni bango papa kitoko batali abi oui mais mbongo na eleki mikolo akozwa ngo mais po azwa mbongo wana ekokoka te po biso tofuta mbongo wana il faut kende na justice nde moto opesa ye droit ya kozwa mbongo na ye bon eza ndenge wana toke pa directeur général tosali badémarche tout bazongo baoloba kaka justice nga bibo loko ezali boye ya koto na hôpital soka sisi makambo na hôpital ye pe akotoki hôpital papa na yo akoto hôpital tango esili abi bonga sika nazolinga nazonga okozongisa nga na kokoka na masuwa nga bite tika na tuna direction générale ya contribution age oyo ozali nango bo 86 ans okokoka na masuwa te bango mpe balobi bu eza boye babimisi mbongo nake na futeli ticket ya avion avake na bino nasalela yo décharge mpo makambo oyo yolanda ngo lokola biki nake na justice il faut yolanda makambo oyo oke asali décharge nakei mpe na hôtel de ville na légaliser nini procuration wana alors totiki na luki moyen bapesi ye mbongo akoti avion azongi tobandi procédure ebandi sika ya justice mpo bango moto batindinga nakende na justice moto mosusu moto atindinga te sadi naninga opema moke mais lelo bosuki ndenge nini nakei na justice te na gagné procès en première instance nani contribution abi o non eza wana ezali bien te contribution ye moko asali appel tokei na appel na gagné procès deuxième na gagné procès balobi zongi pesa papa wana mbongo na ye age ne déjà ezali déjà plus avancé bofuta ye mbongo ngabi me ekomi lisusu bonenge nini te wana toza na régime ya Joseph Kabila wana ma 2012 na 2012 bango balobi po tofuta yo mbongo il faut tokabola 50% ngabi mbongo salaire na moto tokabola ngo 50% ezala nene abi te il faut tokabola ngo tokomi na 2013 2014 2015 2016 ti lelo oyo mbongo wana bazolinga bato bazoluka kaka tokabola 50%. Alors tango Félix azoya ngai na vandi bo na yebisi avocat na ngai Polydor Katumba na yebisi ngalobi Félix azoleka président de la République tika Félix akofuta mbo ngai moko moto na yebisi yengabi Félix akoleka tika tant Félix akoya na bimi prophète ozo finga ega akozwa pouvoir ate yo yebisi avocat ke tika nga na yebisi tika wana nani Félix akomi président de la République te abaneni wana na ba 2014 2016 2017 na yebisi ngabi Félix azoleka yalobi na ngabi yo zanzambe ngabi te Félix azoleka akofuta mbongo wana na yebisi Polydor Katumba na yebisi ndenge wana ngabi tika Félix azoya mokolo moko abenga na 4e ri et c'est pas na bango na ba avocat ayebisi nga mbongo moto moko azali azolinga peso 50% ngabi te na bi tika Félix azoleka ça doit na bino combien ba 50% comment Félix ngabi tika ngo Félix azoleka tant Félix aleki ngabi bon maintenant to bitumba elinge banda tant to bandi ba bino no botika nano makambo oyo eleka comme ça même après ina nende to banda to bandi makambo ngo nazomona su avocat te Polydor Katumba nazomona ye lisusu te ba numéro ya téléphone ne nyonso ezalaki na dossier na ezalaki na répertoire nanga nazobenga ezoleka te na rôle ya avocat eza kozwa dossier po yo lelo ndoza na likambo yo moko ozobela mais ozwi avocat oyo esengeli a défendre yo mais avocat wana kaka moto abengi yo ke non basengi 50% boyeboye yo boyi mpe oyebisi ye zala na kimia toza na 2017 mais namoni ke mwana Etienne Tshisekedi Josué
azomema biso na pouvoir mbala moko avocat na yo tout la musia sasa azomona na sute na kei koluka ye na maison na bango ya avocat bayebisi ngalo batuninga boza situation na bino esili tenga bino esili no te babi azalaka lisusu awa te azalaka lisusu awa te mwana mwasi na zwe na secrétaire na yebisi ngabi makambo na bino makambo na mbongo abi sala makasi wana na nini ezali na stade de Martyr bureau na bango ali na stade de Martyr tile le ezali wana alobi na nga sala makasi ya mbongo yali dossier sensible sala makasi ngabi me et comme sur bonenge nini mwana na to bandine to ça presque 10 à 15 même 18 ans to travailler na ye et bandi ndenge nini alors na bandi ko lukaye sikao lukaye 2 ans durant azomona na te nazo ba pepa na kozwela ye azoluka yo pete azotuna da dossier ndenge ezo évoluer te mais ye ndaza avocat ya dossier na nayoka papa parti akisanga na lobi na nga bi mais innocent ndenge nini yo zwi mbongo olei sake oyebisanga otindela nga ta mwa ndambo ebikisa nga bi papa na yebisaka mbongo nazwa mbongo bona yebisa abi te yo to bandi matata na papa nazwi mbongo nazwi na eloko moko te alobi te basi bayebisi nga okay na yo so zimbongo sika baye bapesa nga mokanda po na bima passion bona bima passion na kile passion kama boko pamba boloko moko te sika tanga na lobi nengo wana bango bato akisanga ni bamon abi directeur ayaki a directeur général ayaki a talabo kombo directeur général nani Mwakadi Mwamba Bernabe directeur général contribution ngabi maintenant nga sika na bandi ko luka ba avocat mususu na bandi ko luka ba avocat mususu ba lukela na nga avocat wana so bazuye te comme ça ba mo ba ke na contribution ba ko ta dossier na yo exact clair mais loko ini zo koma ozuye avocat oliaza na makasi ya ko défendre yo eza lokola ngande ngo yebui musanga eza ko zwa information na yo lokola yo mo mukoli kambo za présent to tomboli yango ti na ba conseiller chef de l'état na ministre na biso ya finance na bato baza concerné na dossier na yo bakotala mbongo mukolo mbongo nde yeyo soki moto mosusu azwi mbongo esengeli basala nini bakangela biso ye to batalisa biso ye to yeba azwi mbongo wana na qualité nini pe baservir ye comme nani po papa mukolo mbongo mukolo numéro matricule moto baza reconnaître kaza na droit ya kozwa mbongo na ye ti siko na ba 86 ans aza kosalaka toujours musala na minute oyo papa na bino bato balingi bayeba musala azosala ti siko azosala na société nini mbongo esengeli bafuta ye ono ya société nini pe ye aza nani na société wana papa na en tout cas tant na moni boye ba avocat baluki na zu ba avocat mosusu avocat na baye koyebisa ngai balobi me papa yo ze papa mokolo boneni no komi makamo mobulu o ko tinda biso pa yo so zwa mbongo nabi papa bomoni ngane na fani na sebo yo moko malade yo moko paralysé na ko kere ko zwa mbongo ngone babi o so zwa mbongo no lia o tinda ngabi ngai na zwa mbongo et puis na tinda bino abi papa luka no avocat mosusu na luka avocat mosusu ndenge nini to kata ina bango to kabwani na ke ko luka avocat mosusu azali awa na 12e mairie limité akei na bango tete basali babengi Polydor Katumba babengi mbala na mbala bakutana po basola makambo wana azolinga koya te bakomeli Mwakadi Bernabe oya directeur général contribution bakomeli a répondre bango par écrit iloko moko te avocat na bakei balongoi bakei kuna na bureau na ye landanga malamu bakei na bureau na ye bakutani na ye basol avant bakende ngai bisinga na bisinga bino bozaki mobino bavocat mi balinga lingi bo bakisa pe avocat ya mwasi azana kati bakisi avocat ya mwasi pe azangi na kati bakende ga bakoti na bureau bo directeur général contribution alingi mwasi wana tango alingi mwasi wana ayebisi abi soki olingi ngai mbongo na tata na yo tokopesa yango da 2 jours 3 jours tokofuta mbongo na tata na yo abi na kofuta yango tu Polydor Katumba kosaki ngai
que innocent azali bo osala eloko te azali paralysé atambolaka te asalaka te tokofuta mbongo na yo nga ye alobi nga azali avocat nazali mpe mwasi na moto yo okozwa nga lisusu ndenge abi na mosala batindaki nga yango wana bango na ye te bon abi problème ezali te nga alingi bofuta nano mbongo nano makambo wana ekoya nsima bazwani barendez-vous moye nasola makambo mosusu ezali te eloko moko esalemi te ekomi sika babandi koluka esika papa Innocent avandaka Polydor Katumba alobi non aza na mwana na ye moko atindaka ye bitinda mingi kombo na ye Alain so toluki Alain wana tozwi ye dossier oyo elali bakosala lisusu eloko moko te Alain wana bazoluka baboma ye basala ye nini po aza mwana oyo azosunga yo mbongo oyo osenga ozwa eza mbongo ya papa na bino oyo asali musala oyo esengeli l'état congolais a devoir aye po akende retraite siko bazoluka Alain mpo na nini mpo basala ye nini alors Alain akimi ndako ça fait 9 mois alaki bino pete epai avandi eyebani te mais azobenga telefone abi place na vandi moyen na yebisa bino ezali te yo papa okozolinga osisa makambo wana te na directeur général directeur yango komona ye nani moi kadi Mwamba Bernabé directeur général à contribution moi kadi Mwamba Bernabé asala na contribution ya Angola ya Brazza to ya Uganda contribution ya biso o ezali na Gombe awa ye azali directeur général pour ko protéger ba agent na biloko na bango oyo azoluka Alain pona nini azoluka Alain ye moko ayebiti na azoluka Alain abandi pe koluka nga abandi koya na ndako nga na kimi ndako 2 mois quand oza paralysé po longwa kutu wana okoma awa namoni mama na likambo boye mais kimi ndako 2 mois ye azoluka nga ye moko amati na moto aye na jeep toza na bafilme amati na moto kolukaka nga epai nga nazali alobi ke moyen azwa ye epai azali ezali tozozwa ye te alors ngai nakei na police nakei kozwa la police bavandi na ndako na ngai moyen bakoto na ndako na ngai eza te Polydor Katumba pe akoti na groupe yango moyen bakoto na ndako na ngai eza te en tout cas passion nga naza nango pasi yango wana papa olimbisa ngai nayebaki ke Félix Tshisekedi azoya ce n'est pas pour rien nayebisaki avocat na ngai mais avocat na nga alobi lokola ye azali Muluba nani directeur général contribution za Muluba kombo ya avocat na wana avocat na nga Polydor Katumba Muluba nani Mwakadi Mwamba Bernabé Muluba namoni moto azotambwisa yo avocat otangi kombo wana ye wana otangi kombo na nani Polydor Katumba oye ye wana oyo penda avocat ozwa avocat na asambela nga ye wana zolo télévision eza radio te ya pas sokozwango tokie lisusu alors nazwi ye mpo asambela ngai alobi te président république aza Moluba ye aza Moluba mwakadi nde foto oyo nani mwakadi Mwamba Bernabé ye wana directeur général ya contribution ye wana directeur général ya contribution ya Congo ye wana moto azolalisa bato na ndako te olie ayeba ke président république aza Moluba ye mpe aza Moluba abongisa mpo balinga ndeko na ye baoluba bakomi konyata bato lokola kayasi bamosusu oyo président Mbayo Muluba Mwakadi Muluba Félix Tshisekedi Muluba ngai mpe président Mbayo na Zando na marché central alors yango wana basali eloko wana bayebi ke bapo bayebi ke ngana kotambola te bakozwa mbongo wana bazwi mbongo wana bakaboli yango na 2 bakaboli mbongo wana en 2 ye directeur général akaboli mbongo wana alors na bazoyoka mawa na eta oza oyo te papa na bino oza na foto ya papa na bino papa oyo aboti yo papa oyo aboti yo ye aza na 86 ans moye bapesa ye passion na contribution ezali te azali ti lelo azosala na Kisangani azosala mosala moye babimisa ye passion ezali te azozela mbongo na ye
mbongo na justice c'est katake ba pesa ye mbongo mais ministre ya justice a commis ministre ya finance a commis ba pesa ye mbongo et là comment que ça le makate aussi autant mukolo mbongo o aza concerné aza présent papa Nabino azali yo mwana papa tango azoki na 86 ans yo mwana ndefo osala nini osala démarche ya kosala nini ya kosala oyo papa asalaki te yango lo na kosenga na bandeko na biso bakasa ye pouvoir ebanda na Équateur non na Congo central pouvoir eye na Équateur pouvoir eye na Minasema elandani pouvoir oyo biso tomuya mayo moto to ayebi qui concerne tokomi wapi depuis esalama soki bakanga mwana mboka Eliezer pona nini kolobela ndeko na ye congolais parce que bazui diamant na ye babomi ye mais nani atinda Eliezer na makala gouverneur à Kasai est-ce que ye aza Ougandais aza Rwandais eza soni ya komona mutu aza na dossier azui avocat mais avocat nde aza lelo contre mutu esengeli à défendre eza ngai te mwana mboka Alexis Tambwe Mwamba aloba yango tango azalaki ministre ya justice alobi tokomi na ba avocat lelo ya ba veste ba avocat ya ba jeep lolenge okolinga osomba jeep lolenge okolinga osomba veste défendre client na yo soki na kufi pona papa oyo ekozala bien ke na défendre congolais moko boye pona droit na bango yo muto bazui avocat o défendre papa oyo osali mabe te mais pour ozobanga ko défendre ye eza mawa mingi papa na ngai nini okoloba na ba congolais nyonso oyo bakolanda yo pe na ba conseiller ya chef de l'état pe na ministre ya justice pe na baluba oyo bakoyoka message na yo eloko nini oyo oza kosenga ya komona oza na problème ya AVC moto abela AVC ayebi passe oza koyoka esengeli ozwa soin maloba na oyo asuka okoloba nini na chef de l'état pe na ba congolais nyonso bakolata pasi na yo o bayebi pe papa na yo na yebisi eloko na koyebisa chef de l'état akeba na bato oyo bazolata chapeau moniere babi baza kolanda Etienne Tshisekedi eloko moko ezali te papa wana alataka moniere asala eloko moko te tala na nga papa na nga azolata moniere akomisi 86 ans oyo azolata moniere na yebisi service ya sécurité na yebisi ba IGF na yebisi babisika ebele na koluka bazoluka ngai et puis mwana na nga na omona likambo ezuyo lelo ba congolais nyonso bayebaki na tokomi wapi na date ya lelo oye ko annoncer ba menace oyo oza kozwa oyibi eloko ya mutu te ma à travers ya numéro 1 ya contribution oyo mwana na yo akimi papa na bino 86 ans mbongo na ye eliami yo moko mwana na ye AVC mais bazo continuer toujours ko menacer libota soki likambo ezwi yo esengeli toluka nani soki likambo ezwi ngai boluka Mwakadi Mwamba Bernabe directeur général ya contribution soki likambo ezwi ngai lelo to mwana na ngai epai yo ya azali boluka Polidoro Katumba avocat na ngai tozalaki na ye liboso bango na Mwakadi basali association po baluka basala eloko baza na besoin nango eloko na koyebisa alors ba service ya sécurité boyoka nga nazali mwana mboka oyo nazosalela mboka oyo na signé contrat na l'état congolais nasalela ye mais AVC ye kozwa ngai brusquement nazela musala nazela musala AVC ye kozwa ngai brusquement eloko moko te nazwa crédité papa na nga nde bafutaka ye te lokola bana ofuta ye te babana ofuta liboso simba bafuta ye te yango alobi na ngabi yo mwana landa mbongo wana bapesa nga na eli ata ndambo avant na po mama uti okufa kala mingi te alors vraiment ba situation ezali tellement difficile na kozonga lisusu awa na koya lisusu nazali na zwi mpo na zwi babiloko ebele oyo ya bango bakanisi te nga nazotambola te naosala eloko moko te nazwi babiloko ebele oyo ya bango nazozonga lisusu awa soki bafuti mbongo na nga te en tout cas ezali pasi
so bafuti mbongo na papa na nga te ezali pasi osengi na mwana mboka Gilles alenge tikeno aya na IGF na contribution pour ayeba asala audit nani IGF basali eloko moko te bato ya contribution bazolela IGF bato bakendeki wana apesi bango mbongo mpo koto wana aza monto Tshisekedi biloko wana ezalaki te biloko wana ezalaki te pa Tshisekedi pe mwana na ye nayebi ke biloko wana ezali te me bango moto bazoloba baakompanye mwana nzoka ne bazoboma ye koboma doublement IGF azonga lisusu na contribution nga nasengi IGF azonga na contribution tozolia te eloko moko tosala ezala te voilà eloko yango yango baya kwa sijeti moto wana mbongo na contribution eloko ezali lisusu te mbongo esengeli ba remettre papa isa combien bato bayeba montant ya mbongo ya papa droit na ye droit na papa mbongo ne ali $245,000 mbongo bakofuta ye ezali yango wana ezala mikanda nyonso partout na oya mbongo ya mutoki na ye akomisi 86 ans mbongo yali na Kisangani $246,000 mbongo bakopesa yango wana kombo ya papa na papa azali papa kitoko yansele azali AA1 c'est-à-dire auxiliaire de première classe aza na Kisangani ngai mwana na ye nazali chef de bureau nazali na direction générale ya impôt na contribution nazali chef de bureau ya nazali informaticien alors eloko ya kosala mosusu ya kobakisa likolo nango ezali te mais nakozonga lisusu so bapesi mbongo te nakozonga. Merci eza kosala pasi Congo mboka na biso eza bien kozala congolais de père et de mère nde bolobaka mais bato basali famille o mabe baza banani est-ce que eza portugais est-ce que eza angolais est-ce que eza rwandais maintenant kosenga na ba congolais o baza na ba dossier bosalaka attention na ba maître avocat soki omoni avocat na dossier azo kolobela yo te il faut sala keba parce que musana eza ko défendre yo yeba katanga zo beta munoko devant yo ndepe na absence na ba contact na ye a ko trahir yo ngai na lobi keno esali pasi eza bien kozala congolais de père et de mère et bato batumbi mboka oyo pendant 18 abanani ngai na lobi eza na commentaire mingi ya osala te mais na lobi ke na droit ya communication to ya télévision droit de réponse pe ezalaka ponga na zanzambe te ke bana bato balinga lokumu po lokumu ma bato na mabe okoya okoma kola Alfred Luwaka moto aye awa zimbongo bato ya ba voyage pona nini koluka lokumu papa na mo zo souffler nga olingo bakisani ba ke président de la république na pe mama mwasi na ye basa mama Denise ouais o biso tozali mikolo tosali musala na mboka il faut to bénéficier nango asala effort basala effort ezali mbongo oyo l'état si abimisi yango mais bato mosusu nde bazwi yango balei l'état a coincé bango makasi bazongisa mbongo wana président de la république ye moko a s'investir pour un dossier ya contribution pour asala musala malamu il faut contribution il faut contribuer ça alors soki bakaki kotia moto moko boyo na contribution ezali pasi eloko na rappeler nayebisa yango wana. Merci na Trésor Zolozolo na caméra, merci na Amos Lubaki, merci na Pasteur Félix Sombo o ayebi epenge Fofana za ko informer bandeko nyonso o anga nazwi matanga oyo nasalaki communiquer à travers ya papa nanga Moni Mutete la partie à Angleterre leki na ye oye abengisaki lelo na 18h ne koro ezako koma bakotia ngo na 50e bakobimisa dimanche bakundi nde eloko na lingi naloba na bino kaka ndenge honorable Eliezer apesi communiqué oyo ezwi biso nzambe nde apesaka nzambe nde azwaka mais na bana nyonso ya lukunga nakosite Lingwala commune ya Kinshasa Barumbu Mabele Mame honorable Eliezer aza député oyo pona les jours toyana bato ya OVD awa na Itaga bato baseka biso mais to annoncer bino que non Itaga ezozwa makadam na isoki isange déjà babandi eza bien ko seka eza bien ko critiquer mais lukunga eza na 14 sièges c'est-à-dire 14 députés
Le que Itaga ezali déjà ezokota makadam isoki nyangwe déjà babandi. Merci na honorable Eliezer mais Lukunga nde evota yango tolobaka toujours Lukunga to telem. Merci.